est-ce que obetaki solo te po kapa ya bandaki kobeta solo to Weranson a imposé ki yo obeta accompagnement solo tetan na yina betaki solo danger na samba na beti biloko Burkina Faso mais laki solo mais suka nango na belaki makasi na ngana kufa tension comme 0-0 roi de la forêt changa na Sacramento na hôpital tamba traité ngai kuna ezaki fuma makamoko ezaki bien te tito benga bato ya bima baye ba batali tension na 0-0 mutazo kufa te tension na 0-0 qui sinon ils simba te roi de la forêt sibi kabi bato ça makambo boye na na mona bango butika mona ba aloba bon sima nango eleki mwa temps na bato oyo bandeko nanga babengi bato abima bato baye batali bando programme bamafuta moko bakosambela na grand frère nani ndenge balobaki pa roi de la forêt afashaki lokolela ndokita yango moko tension mozonga non obiki na bima na ponde na biki tant na zongi siko na mouvement ok nde siko na moni bilai abi tokita na tokuta na présence na ça après ça va tout là petit peu en tout na nani comment faire na JP Minda na quand ça va présent ezali JP Minda ba to même to ke le hotel moko to le solo to bimana to ke na Tottenham to comme na Tottenham wana to fani na bar moko to meli to le bala moko le solo bandi monde to va bon voilà bi pour rien to ça la makamo na biso pour payer photo que de France biso photo tikala présent ye yo feri o ngana ki hotel moko pembeni na presse boy biso na chérie to va chambre na biso a quitter a pas prise vie ba mise ba koke ma vie futa biso ko ba futa kina biso te et comment peut tant moquer photo songa te parce que yo ya como singa chérie oh chérie yo so na posa okima kima wali boma yo ya vuma ko hein to futa ka ero yo to futa ka so tumba comme so comme na suka ayeka fez ba to okima ati so yo okima kima. Mais police star toyo kaka eloko moko Weranson atunaka yo entre guitare na lopango na pesa o nini na guitare na lopango yo pona nini mais na présent yo talaka bulonga na sali so pesa ngai lopango ngai so pesa oyo moni ke ekokani na nga et parmi babiloko wana mibala pesa ka onya pesa ka lopango to pesa ka eloko moko pesa eloko moko pesa yo. Mais pourquoi qu'à ces changements-là, dans le moment où il y a malade un peu compliqué, tant qu'il y a le solo, ça va toquer dans mon zindoté, on va comprendre un peu ma caméra délai, toquer dans mon zindoté, mais babi kana beta accompagnement. Là tu vas côté wana, to kana ka déjà. Là ba mi se belé qu'on a fait ça ma caméra. Bolingela e boule l'orchestre. To longwa miel. Eboa Olivier, Ngai, Lobeso. Mais on a beau panzer orchestre, aussi si peu maison, mais en miel, Eboa, Olivier, Lobeso. Bah, monsieur, parce qu'on est belé déjà, ça y est. Perdant. Gagnant ou perdant, tout le monde a présence. Il y a Pompon Mia qui est dans l'album Moana. Alors, Tolingato, il faisait partie de l'orchestre et tout. Bon, Ayakaka Koué Debino. Sur mon album Moana. Dato azaki besoin na mungongo ya papa Wimba, aki na besoin mungongo ya Redi, aki na besoin ya mungongo ya Carlito. Comprendre? Siko pompo miya ki ba benga ipo ya koyemba ezaki njonzi. Aya koyemba to bengi sapi wa saka voix moko neti Carlito na to benga aimer calme. Avant d'appeler ça chef d'orchestre, étant au sali album Moana ya palpitation et tout na poto. Quand ça là on a poto ndé ba pesi na chef d'orchestre. Avant comme un chef d'orchestre ba kanga kiyo. To kato ye ba kanga police star pona. Vraiment. Yo masolo bien moi. Mais to ka ki na voyage mon bokinda ka na gato Bivens na Angola. À votre grande surprise, Boké Oku tapé Madilou System Azalaka Kuna et il y avait un musicien de Madilou System au Penzayaka Siplié Bino Alongwane Kapa Madilou Akotapa Gato Vivens. Il paraît-il que vous étiez très bien payé. Vraiment, na bien. Oui, que information est bien. Oui, que vous avez vraiment.
Mais bon juste là, on comme il chanteur, ba chanteur hein nga comme il chanteur, et si na yembi na belo mon na sali na ese kala te bon on a yembi danger le quoi lo kwa kanza na yemba danger le quoi kanza le quoi lo kwa kanza naza impatiente faut na yokango ko yo kwa na. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, j'étais moral. Oh, c'est boy papa na Marcia. Maman pasteur Sylvie Kotoyo n'a pas point faible. Un seul rendez-vous à Paris à ne pas manquer, c'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas, achetez vos billets avec l'artiste présidentiel, héritier de la musique africaine, la Bunga Moto Nathalie. Bienvenue dans cette émission, mesdames et messieurs. Nous avons écran partout dans le monde entier en train de nous suivre. Émission toujours célébrité musicale. Je suis Jenny Mansanka pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, Lelo Nazan Yambela Bino Polystar. Babengarae coréen Kinsantina. Mélomane baebi. Un vrai mélomane a bon a été. Dans ce bêta ma solo ya ba. Il y a musique na biso penza tozong si moi répertoire kala ya ba Gato Bivens mputo ebi Gato Bivens abunga Polystar te moi na maison mère à solo po ba bi ke na ndenga ba kin na ba musique mutu tout ana quelque chose ya wenge voilà un vrai moi na wenge abunga Polystar te. Aujourd'hui je suis avec lui pour solo la nae ma solo famille belé. En tout cas ne bougez pas, restez branchés. La réalisation dans la moni Imak Makengo Bilili eza ya sur Kradi Maya la mbote na yo sim c'est Nazawana, je suis là, non, kende wapi, hein, Anel Kaba Fossette, Jenny Mansanka, yeyo, balobi, road trading, pour na dédouanement na bino yo somba marchandises na Chine na Dubaï yo ebate oko dédouanier yango ndenge nini road trading ezana pour vos marchandises en import et en export. Voilà, Abraham agence de voyage Yassika Eye balobi yo mutolukara o na kende France o na kende Brésil oye barato robanda ndenge nini okosukisela ndenge nini ba elbino makambo sika nga moko naza témoignage vivant parce que j'ai déjà mon visa. Donc à très bientôt yo aux gens besoin de voyager balialia bambongo ba mela bambongo mais c'est Abraham un homme très sérieux en plus de marche ezo melate sans plus tarder nazwa déjà émission nanga qui est Polystar. Bonjour. Ah bonjour Denis. Bonne santé. Santé qui to gando zomo. De makamwe zoleka na ndenge ya nzambe ngolo nzambe tozaka bien. Coréen Kinsantina. Denis. Et où t'as pu coréen là? Coréen outil na mobile, coréen outil na maison mère bato pesa kango ezaki Chetani gola na wera son. Ah OK, Papa Hervé. Azula kango wapi mutaloba na été bongo kombo munene boya bambayo. Coréen ezaki tango tozaki na wenge tango na ye. Maman japonais akei. OK. Tant akei. Siko ba uti mikili ba ye tango na ye ba benga na ye. Wera bia Chetani. Kombo na toloba ki topesa. Pour ça ils ont dit faut coréen. Ah coréen ça vanda le lui coréen. Là tu Japon et tu comme la Corée. Ça veut dire quoi? Ah OK, je vois. Ah donc Japon et Kei boye na Corée. En tout cas Kinsantina ezali boeta ça va Kinsanti on a beta ka bakita na beta ka sikoyo na beta ka kimboka vraiment son a beta kimboka oyo ka vraiment ya bizarre on a mystique on va bien ngai Kinsantina Kinsanti. OK. Abulela ko makasi hein? Donc abulela ka makasi. Mais Kinsantina ezanga moko. OK. Coréen ba pesi mais Kinsantina eza unga na bakisaki. Polystar. Et Polystar ezali kombo polyvalent
Puis à partir de combo nangai, bando bengo banda moi poli, nando beta guitare le la Benigo popoli popoli ya poli. Ok, poli popoli popoli po. Ok. Ate nando beta va bien. Puis tu as beta le la Benigo popoli po. Allez combo pe poli et tikali le la pe combo nangai ya mokiso ezala Paul et que pe nzela mo. Et puis mais la pe musika popoli po on a donc Paul popoli. Balandi lambi yango kaka. Popoli star. Paul popoli star. Ok, on te réfléchit à mingi. Vraiment, biso ba guitariste, toi ba tumoko. Guitariste le ko muto maele, faut ça maele, faut ça sage ba ko boulé. Puis naza pambate mobeti, pambate mais naza compositeur, naza on a mi benga ka o ba menga lutumba na ndinga ki wengi. On a composé à danger, na beta danger. Ah bon? Ouais. Ah, c'est bien. Au composant déjà la nzembo nini? Ça va na maison mère, na zoka chance à retenir nzembo moko faux chrétien. C'est pas grand-père, na chaka penze moko ne connaît miala. Maintenant maison mère zangi na ngoko faux chrétien na yemba. Moto yemba ngo to bandi na Olivier, Miel, Héritier, Naibo. OK, je vois. Na petit na ngai pe wazaka Germaron. Na pesa ka pe vocal moko a tiko tasuka. OK. Donc écrit vraiment par Polystar. Danger, tout ça on a mis qui. Et à part Wana? À part Wana, na on a checké par grand-père. Na où on a bandi compétition musicale. Compétition musicale, on a bandi compétition musicale. Ce que bogo ka album où on gagne zo sala. Comprendre. C'est ça danger. Comprendre. Ah d'accord. On les a ka ba fanti ni zalaka, ba poti, ba bengi. Ah, vraiment toujours ça se comprend. Ndeni santé orchestre, mambo le kandeni. Ah, orchestre c'est ça bien, orchestre tambola bien, orchestre c'est ça ba makambo belé, orchestre c'est ça ba voyage, ba tourner à danger, tout ba festival, tout festival na festival. Eh na moni bo matata ah. Ba danger. Na festival. Ah mi ko to ba festival. Année yo. Ouais. Et aussi là tu ba mona mambo danger. Ah, bu premier tabiso pe karaboé. Ouais, eh, ça c'est oui, il y a des gens qui ont été en IBT, Aza, Aja. Vous comprenez? Comment qui pembeni, il y a des makambo qui na ndenge na ye. Qui na ndenge na ye. Na mikanda mouvement yo qui na ndenge na yo. Si mango pe ale biso pe tozo kaliango. Ah OK, boyo kanité hein. Kanité to kaliango. Et on se que toza na compte on a souhaité. To combien na compte il y a des pitch. Ça va né? Eh, des pitch. Auditeur na biso moko de pitch yende ko ba festival depuis ton nani puisque ba depuis tu peux ba kotanga depuis tu belé po bato akomi ba benge susu ndenge nini boyo zo pa mokila ngo ekomi boba komo ba ba ka depuis tu to koloba te ba koyiba à part wana to za na makambo ya Dubai susu Dubai ezali karaté ba mona to kena ba Dubai bana Dubai kutu ba kilobi awa sango se bandaki déjà kuna to kena Dubai na bokasi ya nani ya Fabrice na bokasi ya Joël Makengo. Mais yo otanga kaka ba prénom lingu to pesa ba nom na bango. Ouais, to pesa te ba bango sima tamba kamwana ekoma pembeni. Pe komi déjà pembeni ezali. Pour ba démarche en de tout ça. Ah OK, d'abord vous fixer date, to bossa non bois non na kati ba négociation. Date surtout si makambo tundi ba fixer date, mais jamais kokoma na fin de l'année. Karaté ba petit rotambe orchestre mobile. Rotambe. Disque pesa na studio tout ça. Ba rejoindre karaté compétition musicale. Mais to bois na moi single moko ya disque compétition musicale les alliés générique ya boeta vungutela. On a balan boeta vungutela. Et là somme générique. Karaté ba rejoindre. Ah d'accord. Et yondo za kimia boye otambusa orchestre ndenge nini muta kimia boye tout ça orchestre tambola ka orchestre tambola na mayele na kimia mena kimia te kimia au moins na boye kimia na ngeza eza na boye apparence mais son asiliki eza ka bente. OK. Ah ndeba ba l'apparence est trompeuse benza ba bongo hein guerre na boulot na guerre comprendre na kutuna loba bon vie na biso na no kando loba ando lobate mais afin ça orchestre voyager puis na ba poto ba joposter na kati ba vie des fois on a kati mais
fait maintenant quand même on a mis qui il écoute le batté mais nga on a ba vraiment Polystar et coréen Kinsantina ozama combien nini nga vraiment moi na Kasavu yolo ni mingi Kasavu mais Kasavu moi bimisi penza ba mission belete hein bosé belete hein to ça belé on a tangi au kama la promise au caisse to ça qui so tangi ngai tangi ogiso oya zaiko alino vimba Kasavu toke na tosha basi vimba Kasavu toke na diolokis Kasavu Al Pacino to ça belé to na Kasavu tout kaluji pas moi na kave ngengi to uta okese mo to ma belé soleil wanga pata ngirongiro nde belé soleil pe soleil wanga kave ba belé vraiment Polystar guana ya ko beta guitare nani apesa yango idole na masolo ya guitare ezaki nani idole na guitare nga tant na banda guitare na banda ki petit muke na zana ba 10 ans na uzwaka guitare na zucha ba basinga ya ba ndobo wana na nga guitare to basona vi mano kwa sa succès yo za mwana mukuta na fanatique mano na ifoka guitare sikotana kumubeta ba ndobo na yokutana na vient na moko azaki ka kota kala mona baki na église na bango azaki na ba guitare siko ya normal al petit yo fotika o ya manzando eza guitare te faut obeta guitare na ya solo pana tana ki bongo na kepe pana apesinga bado premier jour apesinga do na kangi do vraiment bien petit ça mi s'appelle bien obeta guitare do na bando ko la banote une semaine na mo beta ba rythme pe na zo progresser na ndemo ko sala bato ba ibi yolo Kasavubu na qui petit temps na déjà ba 15 ans na zo beta kave mobimba na beta ba soliste toi yo pe na monyo na petit garçon moi quoi si je peux dire petit garçon petit wana ye ba benga bébé Kinsantina oh bébé Kinsantina Yves Mazolanda lokolo père OK azo ya pe makasi kalaté okoyoka ife kaka okoyoka d'accord et abando formé ngai formé ngati moment moko na ko matango beto orchestre na biso ba orchestre belé ya Kasavubu ba kanche na muzika wantu kana ba kaluji ka soto ko lunga to sali promise musique ya bana Kasavubu ba tebele ba ibi yango effectivement il bana cartonner na Kasavubu vraiment danger toi qui ba sona ba embaucher les passe ba belé c'est manango dio poster ayo ko ngai dio poster aza vie moko alongwaka grand zaiko basaka Big Star na de fao avec de poster ayo ko ngai akomi pa na ye amo bete pa na ye c'est vraiment gâteau so c'est moko za kuna beta danger la ke pa gâteau tana bando beta pa gâteau ndina bando voyage Afrique pas de poster rien la ke grand star pe ya kala mais tant sali orchestre na ya benga na ko beta mais tu mera ko voyager kaka na voyage moko pa Lungongo c'est vraiment gâteau yo zwanga tant gâteau zwinga to ke ba Guinée na mo bi masiko ba Zambie bangola c'est que na no mataka malim ti allez na ko kota et pas grand-père Bozi. OK to koma wana et Gato B20 c'est ça la mande nini ye moko yo kaka yo ke obeta kuna et na garçon moko kuna obeta guitare danger avec ko ebisa ke soliste moko za kuna bifo boyana parce que jour ngana kendaki na zo guitare na beti batu baseka mabe bazo sepela sikoyo chef d'orchestre za ginaye Give Mbemba ça ça za bambote bele abengi Gato abi me pe nani masa moko zo beta po Mbemba nanga to ba masa mais Gato aki na yefe na biso azo beta so beti fo seka kaka ate oloba boya bi so asimbi ka guitare fo ba do seka c'est ma Gato ya bia yo makamoni so loba abi présence là oyoka Gato ya te même toi guitare abando beta sko ba sebe no Gato bugana oste a témoigner auto témoigner en kalaté Gato là ça va bambote belé a quand même grand pasteur na États-Unis en belé ndena bano beta sko na beti ba album na ya mo propre ezaki dobo ikata na boye asala ba clip moko boye maman moko kala o sa once qu'on a testé non na testé na ngana beti tikta yo beti ba album na beti deux albums après deux albums grand-père qui n'est pas grand-père. D'accord. Avant de commencer on a solo à grand-père, Tobé t'as non ma solo ya Gato B20 parce que tokokyo comme na grand-père té sans qu'il to sauter Gato B20 parce que kuna pe ozoa qui paie moins temps avant OK n'est pas grand-père et groupe ya Gato B20 c'est exception na nous ezala qui groupe d'accompagnement to ezala qui orchestre ça va biso ebi kezaki orchestre
ezaki mouvement na ye titre kombo nango ezaki bato bayeba mingi mingi tobanda kobenga gato mais ezaki tremplin universel kombo ya groupe na ye ezaki orchestre tozaka wana bafutaka biso wana tovoyageaka tokei Angola bafutaka biso tozaka biso wana te ekopesanga mpe chef bino bavoyage mingi bosaki ezalaki ka ya Angola Angola tokenda Zambie tokenda Benin Guinée bavoyage totambola mingi mingi yango wana Brazzaville nsima ntan toyeya yo okende États-Unis c'est sûr omoi base nani mosi azokota sikoya milongo l'avant ouais on dit ezaki problème moko ya kobanga lokola baki mpe bato ya balikuli ya bamobutu alaki biso kaka naki États-Unis mais bino bokolandanga ok namoni umeli naye komona élève na nga mona ndolakisa guitare bauti poto na grand père boziboye nabi bébé ake poto menga nake poto te grand père eza danger mais naye okende pas grand père ok d'accord tokoma wana mais tolinga oexpliquer vraiment bamélomane passage na yo na groupe ya Gato Bivins parce que groupe yango kombo nango eyebanaka te eyebanaka Gato Bivins tremplin universel ok na tremplin universel betela biso nanu na album oyo betaka gagnant ou perdant gagnant ou perdant tomonaka présence ya Pompom Miyake na album wana alors tolinga toyeba il faisait partie de l'orchestre to aya kaka koyede bino so moni na album wana Gato azaki besoin na mongongo ya Papa Wemba aki na besoin ya mongongo ya Redi aki na besoin ya mongongo ya Carlito comprendre siko Pompom Miyake babengai mpo ya koyemba ezaki njonzi aya koyemba tobengisa mpe wasaka voix moko neti Carlito wana tobenga Aimé Kano oya église ya asaka biso toye kobenga ye sikoyo yasaka voix nani yasaka ya Carlito ok siko Pompom Miyake ayeke ayemba ya asalaki ya Papa Wemba siko masa nanga moko lokisi ye na zwaki esalama nango mpe na bastudio bamusicien chrétien aye mpo otia voix na musique profane neti ngai yana betela bato ebele mpe na kotanga te na bamusike religieuse te na bapoto ebimi mpe boye pa me moye batanga ngai eza te mais bimi bobine na bino boyebi teke boyebi teke ye moto obetaki mpo bango bamonaka mokili netika bango mwa basantu kua biso lokwa mwa badiable moko boye tosala est-ce que mon santu na musique ezalaka musique note wana yango eza musique c'est ça note wana kaka yango wana lelo so olandi ebele bango betaka ndenge biso tobetaka bakoma olanda mwa kashe wana ayemba naye kobenga masa na nga moko boye diolokis aki na pipiu atikala mpe na bapoto ye mpe ntango aye nabengi Alino Vimba na album wana ye moto abwakaka baki Alino oyo azali po Vimba oyo ebwaki lelo awa te masala ngana nabenga wana ngamu nabenga bango baye mpe na album wana batie po batikali mpe na orchestre ya Gato bapaka Pompom Miyake nde ayaki atie voix ake na ye ye ezalaki nzonzi d'accord mais toyokaki na voyage mo bokendaka na Gato Bivins na Angola à votre grande surprise boke okuta mpe Madilu System azalaka kuna et il y avait un musicien de Madilu System oyo mpenza yaka osiplie bino alongwaneka pa Madilu akota pa Gato Bivins il paraît-il que vous étiez très bien payé vraiment nayebi oyebi information oyebi yango oyeke oza vraiment na source eza makambo ya lelo te vraiment na kamwe tokenda kuna ezalaki makambo ya indépendance na bango ezalaka le 11-11 tokendaki Madilu azalaki tozalaki na Pepe Kale Mbilabel biso mpe Gato tozalaki po Gato ezalaka soki bobeti ndule ntan bosisi base wana bapesa $100 azalaki mpe libéral quoi tant tobeti concert ya liboso afuti biso ba $100 tobetaka 4 concert basi wana $100 ozosantike mbongo tant tobeti deuxième ndule $100 susu ndule nyonso 4 omoi ke tobi moto na moto na $400 kaka siko tant tokoma kosomba biloko bamisi ya Madilu bafutaki bango te siko bamisi bamolela biso tozonga kaka boyi bafuti biso ete bamole biso na bambongo bafutaka bino biso bafutaka biso bakepa Madilu vie ndeni baninga basombi babiloko me biso tozonga boye Madilu anongwe kuna yepaka Gato peti na ngai akana peti yo okobebisa orchestre na ngai yabi mpo na nive abofuti bana na yo siko yanga bakomoderange na bi avie me tozwaki mbongo te yo mpe futa bamise na yo bapeti wana na bamoni mpasi ya miziki te
ngande vio madilo ndo ba asa musique te gato zo sala zo boma orchestre nanga nde ba mission so ba komo lunga baya gato abomeli orchestre ado zo bomela na orchestre na bio vie ngai orchestre ngeza ka bongo so na beti ndule mbongo ekoti na pesa ka chaque lycée mbongo to sila na gona ba fin du mois za kate ndule so ebeta bi mutu aza mbongo oui que pesa matata makasi na vie moko tondo benga malanda ndo beta saxo ami lungole kuna yepa gato abite ngana zo tuba ba mise ya vie madilo bien pendant nga pesa action ibeta makana nangote parce que tant que longwe kuna to ekini ba mise nyoso Madilu système les grands ninja paix à son âme mais atika vraiment ba trusté Madilu système ba trace neti avec un grand chanteur si c'est un grand chanteur déjà ba œuvre na etika là ba œuvre na etika là ndezala ka musicien ku fate ça la tilelo mendezala ki orchestre ba musicien ah c'est vraiment pour obimisa ba musicien ba yeba ba bimate elo kwa neza kite po ezaki yimo kwa ndako yemba mingi elo kwa neza biso wengende to na makambo na mwike o mission ba pese vocal yembi ba mission na mission ba mais ye ezaki mingi ye ah yango nde salango comprendre yango moyen ko sa ba mission za te mona ata vie na biso tabule ezaki vraiment so tali ok jazz na tabule o mona make rochero ando ba mission na mingi membo we ba ta pa bila belle mais yaki na ba grand musicien tema yimo ndo yemba mingi yemoko moi ba mission so ba bimeza exact donc ba leader o bazala yemo ko azoyemba yemba mingi on peut ça ba musicien pasté ça fait ko boma carrière ba musicien quelque part ça capé mabe moment mon koko bana na ba bimata c'est pourquoi moi wenge maison mais to bimisa to bima ibele on a nini we rando fula ando ko lombo we rando ko lombo talo lombo ba metu ba bima ba vejo ski ba vie ba za ibele ba vie diato ba vie bele ba bima na ok jazz. Et après papa wemba sous soyez ko bimisa na ndenga mabe abimisa j'ai beaucoup le père après abimisa talaka wenda abimisa ba redi ba stino ba gloria ay surtout na nani nouvelle écrite ba nani ba cheko ebele ils sont tellement nombreux ya wana et ça la kabongo pour mona ke parce que bilo babongo za soki kolo orchestre ou bien bele ou bien nini mouvement mbala moko ekufi comprends. C'est pour cela qu'il disparaîtra vraiment ba trace exate à part kaka masala ngamo kwa kuna bovik ndatika na yeko bunda na yeka na ndenge na ye mais nzamba pambola itaka mais eko simba kaka ndenge mais ko bimisa ba mission vraiment ba bimisa ça dépend il y a caché à batu bango bando beta mingi ba rumba ngo ifwa yimba mingi comprendre mais biso ngeza ki vraiment nzembo yebo ya chef vocal ya chef seben makino bobini clip bato atali ale mission zoyeba abimisa bino vraiment yangiama et après gato ayeko kende États-Unis ayebisi bino botikala kozwa ba cours ya anglais osuka na niveau nini oyeba panga ngo la somo ngata no bandi to bandi une semaine anglais ngo siko na mona ngaki ka moi mayele vraiment bona ba masani anglais mais pour tout kende ka États-Unis faut ko l'anglais mais surtout comme na États-Unis to ko ba anglais ça va aller biso professeur moko bo moi ko la moi anglais ngana sala une semaine abivuma awati ole na fanda bona zela ngana milungu na keno luka ba orchestre mususu na besoin na kumbela masolo vuma ki mbala moko na tiki ba donc pour anglais on sera une semaine ça ka une semaine a bien o maka monini oyo mon mari faut travailler guitare et côté danger na ko zo ta mingi na cours anglais na ko kana ngote et après pour ton peu bokenda na biso tokina biso ngote ngaki na ndongo na musika pa ta na longue bango batikali banglais ngope ba bien ngope ka te un mois ekoki deuxième mois ekoki bango moteka ben sema maman a côté comme instrument dit ah ba teka instrument bo nani ateka instrument mais instrument kasi maman na bango eza batindi maloba teka instrument po za to zonga batindi le mer maloba teka ni instrument eza ki kebiso fa utende fo ba teka instrument awa muto otika la suite papa ningi zala ki ti est tombé pe nana ke kuna na ekota pa grand-père après oye koko tapa grand-père Bozi na exception na rencontre na yo na grand-père Bozi na ça m'a endeni. Ça va ngana qui pas grand-père mais les bosso tando beta enlever des rideaux il y a grand-père Bozi na vis-à-vis orchestre na biso akasabu 15e to ngena batutu kaluti ye ayeko le bloc anti-choc pananga aki anti-choc
biso ya biso na gato tant gato ke tout tikali na mwana maso na OK bakenda na yepoto te pas grand-père azongi na mwana TV oh mutu na lekisa ki ya kemiki na te nga fona ya wana ni na yokende pas grand-père mais na kenda ina na sa tête c'était na kino tala na masa nga na la tsa guitare lève na nga quoi na komi na répétition tant mona nga apanikaka maestro ndenge ni na bien wo tala nga na bien na yo tala fandi pe asumbenga ba bok tombeli lobi na moko siko bato ba mona kingai ba ndeko grand-père ba yinga matonga ba yinga ba dinga biyo foya na mouvement oyo yo betaka danger to ibe pas gato foya na mouvement na sako na oya lobi na moko na Jesus siko masa zo mo clair tabi oh ni ya muto ndeni yake utalanga les soucis ta si mama les soucis ça va tamba si répétition na bango pas na mona grand-père abete solisa moko avuti ya gato azao ezaki déception te pas master na na biso ezaki somme ba bilo bongo ko tsa ba ranking ti eta la master ko misu na ba test ndeni mais to luka vi eza orchestre ya ke poto ngape na ye boka se chose na makasi na ke peti ezaka bongo musique ya bongo musique ezaka bongo musique ezaka kinde côté ta na ye fona la tsa manzaka bonga pe na kinde poto ta na ye na matina podium banze muni ba la reine de Saba na zone na pupula weta na beta banze mo la reine de Saba na beti tango ezo suka na ajouter ba seben oyo dodo na ndo beta na bandule wana bimi na disque menga na ibaki yango ta na beti yango boza tourner tale wana abi ba seben ondenge ça va ba beti ngoma boko tesili boza binatika ko maso na ko na kara ke asiliki ke na tanto tikali grand-père atindi batu a petion na zela to ko tanya kara to ke de shinga ba memi ngai pa na ke ba bozi kabenga ibilamba azu $100 isi somba ba bloka nkeke azuminda ba na koti vraiment na ya répétition belo abeti bota bisa batika ye pe abeta kana azu na beti mais ba tous ko baganga ba c'est clair feeling ya marque wana vous avez ce kaka sinon vous avez ça va nde toi boto ça la sco film ba luki ba jusqu'au ba chanteur ba no ça sco test ba chanteur a changer équipe sikoyo moma wana wenge pe kabwani ta wenge kabwani masanga moko tito ayo zwangai toke pa oya kona ndo mwana t-shirt ta wenge kabwani na bia asava naki nanga pona ki mouvement ya wenge nando linga wenge makasi nake pa roi de la forêt asunga pa miyo beta biloko gato na do ngai beta na répétition a des fois ngana kenda avant moto tokena nzela mona ba flamme avant okoma non pas tokoma non na histoire a wenge te wana eza wenge ya siko te na longwa ki susu oui wenge ya 4x4 tango e kabwani kabwani avant kende pas wenge bosaki na bosalaki na bozi album palpitation na poto wana na ba teombala wana na ke poto te na ye pa bozi ba 3 jours na longwe. Oh, donc yo esprit nous ezaki na wenge. Na ke wenge. Malgré mbongo apesaki ona bilamba et tout. Na otala wenge. Ba moko. OK, ba so ba numéro na ngai, ba makambo tout, ba saleli nga pe passeport. Ba so lukanga so boza ina répéter so ça na wapi. Ti une semaine. Na mona bo na répétition ya maison mère, na mona maître Gabon, maître ya Bozi. Ayi na répétition. Ayi na répétition ya Bozi, a comme na répétition Bozi. Na mona maître Gabon yoluka nini ya. Atemina mo panzi azo mona ngaka to beti to beti fili. Watu zaka na ndako wengine na beti na la samba te. Za fu ba ba kete ba mission, ba la course bazo ya boye, ba bil ki tona ya. Nazo mona yende ngari yaki. OK. Mbala moko maître Gabon tant souci réaction à Bengingali. Abiaka. Dans parce que ozo kende poto. Oya wenge jiba kena batu nyonso kasi wenge ko simba. Comprendre? Alaxio visa. Alaxio visa. Est-ce que kasi wenge ko simba? Tala, ça pose boza so le roma be. Na tale bobi poto vi. Abi toke. To bimi ale. C'est pas ndo lukano pe poto quelque part. Même ici qui ça qui na encore bongo. Tant que pas grand-père abi petit, yo so kende ko compte pas batwana. Est-ce que vous pensez que Simba, j'ai bien que c'est mobile. Pour oui, bande de maison mère ça qui neti. Tant que maison na t-shirt, tout ça qui est loco moko na na liboso et que poto ba veri ko ça ba tabi soli soit beti danger. La moto ma petit to na poto. Te to kana ina onte. To bandi ba Afrique
Mon maison mère peut succès. Donc Afrique maintenant un visa ya Europe. Ya Europe. Donc il y a un peu de monde en Afrique. Donc il y a des qui les maman qui maison mère peut bailler qui les totalement succès à danger. Quand la chimie qui est la maison mère dans t-shirt, bah petit un chef d'orchestre à partir. Avant de faire chef d'orchestre, étant au sali album on a palpitation et tout na poto. Quand tout ça là on a poto on dit bah petit un chef d'orchestre. Avant comme un chef d'orchestre bah kanga kio. Tout le cas y bakanga police ta Vraiment. Ah, on m'a solo bien moi. Avant comme chef d'orchestre. Oui, bakanga. Tu voyages na bunga saka passeport na poto. Na métro. Nde tozaka otie na nani bona busa ni passeport na kiti train ekei métro ekei nasimba bo passeport ezate na comme pas grand-père passeport ezate sima ba osala biso ba mikanda non ezaki wana te chef d'orchestre wana eza sima ya deuxième voyage quand na komi na Mikili tolingi toki na Londres oui Londres pour longwa Paris ou que Londres il faut ça na visa ya Angleterre Schengen ezate comprendre Schengen ezate Simanango, bapesi ngai carte, bapesi biso na Basedou, na Chamberton, na Teombala, bapesi biso ba carte moko ya ba français. Mais ça bilongi mususu, on comprend. Mais yanga sikoyo, ba ressemblance. Yanga tokokana ki vumate na mutu azaki munene, a mwindo, ngasko na ki pembe, na ki mwa nzoto na miki. Siko toye, tokendo côté l'avion et tozo ka train wana na Lille. Comme na Lille, tokome na butu na ko Bokota. Comme une immigration, bango baleki wa lesquels comme tu on ngai ndela tala non mais c'est pas toi. C'est pas toi. Eh mundele penza reva, mundele ba ba noir te mais yo reva yo. Ah bino no reva yo ti. Ah, nasani bakanga bango bakei. Ah OK. Na tikali na Lille wana na boloko. Et na garde à vue boloko te garde à vue on est senti que chambre na yo moi TV ezali. Siko souci comme to na nga ba refuli ngai. Siko ba ko tuna ngabake sambi sanga lodi. Na bisa vangai na uti na Afrique. Na ibi na ngai wate ngai na sombaki carte. Wana boza ko mobanga biso batangi ngai kaka nga zwi problème. So police la ratangi nga na zwi problème. Mais là ki na maele. Siko yo zu cartonné na bi na kota ki na tabaki moko boye. Ya ba ndibo ya otobenga bara bon. Na somba cigarette. Na mona muntu moko wa mundibo ya otenga bi muni carte. Sauter au sombiango au Canada Londres ko tambola partout. Ah, vraiment ya so. Abi na problème te ça un problème te. On se défendre bien. Le ko nga na yebaki na yebi loi na binote nga na otu ya pe sika. Na yebite na africain na ye. Bakuta na mbongo moko na poche na zaki na ba mbongo moko soliti ba 800 €. Abi mbongo zo yapi. Na mbongo to beta ndule biso to beti ndule ba futa biso mbara. Abi mutu wana yo somba ikarte pa na yo yebi. Na bite azaki moleki nzela. Ah. Ça va, vous avez un passeport, on a eu, il y a normal aux Arabes, on a na Congo, il y a un visa, on a un visa en Schengen. Mais, on a un bima qui boye, et ça patron n'a pas habité. On a un mot pour qu'il est Londres. Abé, ce que ça numéro, il y a patron n'a pas habité. On a patron n'a pas habité à Londres. Il y a moi, c'est là, il y a un moutou, na PC à maman Fati. Mais Fati, babé bakangi mission moko boye. Ah, toujours le cas, il y a un coup. Toujours le cas, il y a toujours le Lille, il faut boyer un passeport. Avant de bailler un passeport, on a signé un papier, la signature non sur un papier, mais l'identité n'a pas de papier. On a la signature. Quand le passeport est là, on compare, on peut en Schengen. Ok. Mais pendant que vous avez une garde à vue, à ta assistance, il y a un membre de mon côté orchestre. C'était pourquoi? On a voyagé, on a souri au Kangabine. Les aïeux qui m'ont maillot. C'est quoi? Bango baké Londres. Ah bah bangaki. T'es baké Londres. Ils ont besoin de comment on a fait. Comprends? Pétant bakanga ngai bango baké Londres. Moi ça bosi ndatika na Paris. Ba bosi bango basaki. Tant natika na garde à vue on a. Na saka ba une semaine. Maintenant kina osamba kaka. Moi mutu aya pe kuna ayebiti. Ezate batinda mutu ezate. Bango bazela ngai konga na benga. Nde na zwi numéro, nakina chomba na misi numéro na bengi ya mwasi ya bosi. Ba bengi si. Tosole munde na pesinga ye tosole ya. Ça va, police ça va calme. Samba kaka bien kaka oui bien. Samba kaka bien. Peut-être papa na oté. Ouais. Lobi na wele passeport, ba tika bango. Wana kutu ba yelinga bilongo na ko ulete. To comité 12 na lete mundele ba yelinga docteur. Aya muto banda tongo tie wa lete na bi. Biso na Congo na ko fanda ti 17h na lete. Et ça biso eloko te. Ta ba meki boy ba mona vraiment te.
n'a fait maladie, maladie, estomac, normal. Mais ça a souci. Si tu as une candidate, allez, mon Dieu, la logique, à mon que nous sommes une autre. Bazu carte wana. On fait comment? La bimi singai. Ba libéré. Tant naie, bozi tant on est Colonda, il y a des vieux amaye les mingi. Comme chef d'orchestre. Comme ça, chef d'orchestre, police, star, lobby, succès, danger, tout ça là dans l'orchestre, comme nous, bima, ba danseuse. Et lui, ça là qui est beau, banaya wana. Ça fait bozi. Makambo ile mamolo ba wate. Désolé. Mais ni ne ça maïki, ni ne ça qui est beau banana. Beta ça ma solo. Ouais. Ça va, ndingi za la kaka. Des chefs. Là qui chef d'orchestre. Nana Sedou, on va danser mi balé. Tema. Police ça. Ba danser il y a une danseuse, na pena danser. Danser ça mo sikoyo. Na chai chef. Comprendre? Ah. Ça fait ça ma bête pour nous rebeser ma tara grand-père. Te ma bête et ça ma bête et enseigner pe ba misuso pe ba ko ma chef yoki ba ça c'est bien grand-père que na temps na kauka ba petit na maki kuna alunga nzela balandela kaye pa parti Versace alandela kaye tia ya capable folie ba bloko encore ba bloko ezala mingi siko moment moko ibozi tango uti poto afandi amwe petit na to qui na rendez-vous abimi bosa bio ki abi na ki pa na biso pa na bango pesa kasavu na maringa. Ah ok maringa ça va. Ando na ndai na sima. Titi ya koti na studio na ngazaki a koti. Dans koti ba yisi boze baza mi bana za pa pour. Grand-père ayi ya. Naka aina Pascal Morabito. Donc aye kango libo on akata nzungu. Aye atemi na libanda na ka. Kwa tindi directeur na biso azaki moi tengo boyo. Que son âme repose en paix. Akufa pe. Aye a koti. Tukuta na yeye poli bosa za wana tisa danser za abi mwendo moni tika na yo soki kaka maman na pe ba mo benga nga déjà dans maison mère funa soki kaka OK sa grand-père na tika bino na ken ayo kité avec sa grand-père pas à la protecteur côté la sœur hein grand-père pe aye pe côté na konga bo benga mwana na yeso pe tona bima kende via za wana ça peut être bien ba côté na karba mais toi qui na studio na ngai fanga ngam na sabi loko tufu na beta siko grand-père comme na kwa bi police ka moja makamwe sami bo mweni pe ko longwa na yeko zaka ale yo mo habito ki so poli oya to so na yeka ka yese du kola tant Pascal na yi na bi tant na yi sa ki yo ke tika siko ngo makamwe repesi na bano kwa police ko bamba directeur na biso te makande les gars osiliki ake pa grand-père ke ba betinga ikuna tala bobo un peu bakoto yake lobi na ngam ezaki ya nipo grand-père ayaki kolongola ye ake na ye la fille te kana ngeza ki siko ya muto ayaki olakisa na bise tika na yo zwa petit kende na ye ubi yebisa ke petit on azata sa kendaki comprendre petit kana rappel na ye bien masa wana azaki directeur na biso a trahir tant ça m'a bé na betagi moi ma prof ndio zaki ona ake ayi ba betinga ye grand-père ake pe lobi studio batindeli ngai Vederbeck aleki ya grand-père ayekoya shingai habitala uzokende poto tala tozo suffisant oh maintenant tu poto skala na tina poto na ti babonde ngati dape mo benga na kina na studio ndai na beti be ba chene to ana na beti siko nazwa kama mwana nazwa ka pechoyo Regan Regan wazaka wabwaka ka pa place bula siko tana ye azoka nde bato azotonga azoka bato nde bazotonga babiti ndenga so beti kaka isili kufa soit Betika ici, photo longola chef d'orchestre. Quand on a dit que tu as bien, bateau slingué la bine pas bas directeur. On a dit bon on a bimé, les bandes on a dit petit, c'était on a tourné la Éthiopie. Quand peu à moi on a bimé, pour le cap, on a carrément mon hôtel. Ok, nous n'avons pas ndemba moi pas où. Ok pas où era et arrivé dans la maison mère ou ça la test. Là hier, quand grand-père elle n'est pas la maison mère. Venture na moni la bien. Yo kala wana babenga ki yo kala mouvement yo bandaka. Oh, yé pas zelane yo kaka. Te po ba babi déjà ba komaki ko lukangai, faraki na ya. Pour moi ba faire muso ba soliste muso e komaki. Nde na bimi na ke atindinga biyonde sko bo il faut les te fait lobi na Carib. Bo kinana ba nani Rojani na ba Sankar, hein? Mais yo kota na ndenge na yo. Quand on côté au lobby na luka boulot
c'est na longue pas grand-père mais na luka boulot boulot on a 5 ans et pas roi de la forêt que il faut roi de la forêt azwangai comprendre que ça là qui si manango na l'équipe na karibu lobby bosi grand-père a fait tindi batu na karibu babi petit na lekate na fona na plateau boy vik ilunga kalonda basewa habite petit na matati na podium matati na plateau balongoli na plateau ça va ça carper baluki balobi to bengi roi de la forêt habite bon mata et pas Hélène Kalema na parce qu'on a usala on dit na antenne A to matimbinzi to aki na bango nzela moko sikoyo na ifuna mata na saniti na ina bango te tana mati Hélène Kalema moninga dit oh mais oyo soli c'est anti-choc soli c'est anti-choc abetaka danger ndeni anti-choc ezandeni nabi dommage Hélène ngasa na longa kuna kala ba demo yango ya solo oh longa ka lobi osolo longa na bina longa déjà kala sikoyo na minto yo sikoyo sala ya bitenga na zo linga na bondela na okese na linga neti wengeza te roi de la forêt fois online ya solo ubetaka danger mbala moko pe ba sankara bakoti mbala moko na ba ojani neti ba ilinga te mbala moko Hélène ali tout justement bato wenge pe bango yo oyo za soliste ya bosi abetaka danger ke pe bakoto ayebe vio dernier tadi soliste boy ya boga pe abetaka danger boy sanka ba soliste wenge bango yo roi de la forêt photo zoye polémique créer la polémique boy si manango tanto si tout est pas roi de la forêt bien afilo le bien répétition le beso ban si mango grand-père ake muka roi de la forêt à IBC chef d'orchestre nangai ozo bomela orchestre roi de la forêt c'était mais ngai na IBC que chef d'orchestre na moi capitaine ko sa tête ça bien ça longwa kinai comprends tant na ibo boza ngai enani roi de la forêt c'est boza ki akoluka na bien c'est ngai tina ça bien ko tena si manango bakenda ki poto tant na ye ezaki une semaine faut ko bando benga mangaka ke poto ya Zénith tant bakei japonais pe atika di kuna tamba eko ya mbala moko ba ina kombo na Corée comprendre ba minga na ina palais feri kombo nto ni Corée c'est un kombo na ye na beta danger na la samba akambo bandi pe banda na ti to ke Londres to zongi to ke sur Londres ba feri ba tikali to zongi kaka OK et na yona na musika sika nani à côté maison mais en liboso musika sika ya kasima nanga musika sika zape élève nanga na ndola tsena yolo quand on beta na ba yolo azaki ko langa ngai na sima na pe na bana la guitare mama moko ayoko ta na ba académie lolenge moko yo kende po kutana na premier temps waye ngai naza so polyvalent soliste accompagnateur tout na beta ya za ina accompagnateur simple tant waye na kuma to kuma pe ko luka doubler fois ça tant waye do na yebaki na yebaki pe bien aye pe à côté mouvement mais il y a voyage qui mbala moko te to ça ba voyage belé ya tukala kaka mais moment moko to yeko ko memaye to bete fu ba memaye kaka tant ba memiye to ke kuna pe atika ni na mais Polystar to eba yo na ba orchestre nyonso leka la plupart ba orchestre au bandai toujours ko beta guitare solo mais comment on a maison mère te comment on a comment beta accompagnement et pourtant kapaya azalaki déjà kobe et abadai kobeta solo est-ce que obeta ki solo te pour kapaya bandaki kobeta solo to we ensemble a imposer ki yo obeta accompagnement parce que musika sika pas azalaki wana ba beta accompagnement musika yo kutanga on comprend dans lobby musika ça na académie comprendre tant académie ça boye ndaye kokutanga déjà na mouvement wana ko tesi na voyager to ke Londres ndaye ko yasi donc au comment kobeta accompagnement parce que okutaki kapa ya obeta solo c'est tant na beta ki solo danger na la samba na beta biloko Burkina Faso mais laki solo mais suka nango na belaki makasi na kufa tension comme 0-0 roi de la forêt changa na Sacramento na hôpital tamba traité ngai kuna ezaki fuma makamoko ezaki bien te tito benga bato ya bima baye ba batali tension na 0-0 mutazo kufate tension na 0-0 ngana bela ki comment ça tension na 0-0 abupendo evimbi ti ekomia dans les vides
kisi nyonso ezosimba te ti roi de fois asili kabi bato basala makambo boye nga na omona bango botika mona bango aloba bongo nsima nango eleki mwa temps na bato oyo bandeko nanga babengi bato abima bato ya baye batali bando prendre bamafuta moko bakosambela na grand frère nani ndenge balobaki pa roi de la forêt afashaki lokolela nde okita yango moko tension eki mozonga mais naponde na biki ntan nazongi sikoyo na mouvement ayetinga ke namoni beta nano nabeti solo beta so accompagnement sikoyo ntango nga na ye maison mare esi na travail ki biloko to na travail accompagnement na travail solo na travail mi solo seki na polyvalent na travail nyonso siko ntango nasimbi accompagnement lisusu mama na boyi oyebi ke accompagnement nde eyimbisaka bato. Donc après malade nde yangia malobi te faut comme on beta tant na simbi accompagnement babi non bon keke nde na yebe accompagnement nom na mission na wenge bon ba malé on nde ministère ça accompagnement na ye accompagnement moko asomo siko eso na raté na koyemba bwe kayemba azo mona te elo mozalaka wana nde sauf la mazate abeti solo soit ça na beti accompagnement comprendre mais tellement na ye ko beti accompagnement ya danger sentiment wana et côté du bangon fona beti. Ah ok. Comprendre les arrêts. Mais pourquoi qu'à ces changements-là, dans le moment où il y a malade moi un peu compliqué, tant qu'il y a le solo, on va comprendre un peu ma caméra tout que na mozindoté, mais babi kana beta accompagnement. Là tu vas côté wana. Ok. Et na maison mère obeta qui album combien? Na bandi na Tindika Lokito. Tindika Lokito. Toke poto banane balongwe to beti alerte générale habite bien Tindika Lokito wana penda maison mère au grand complet hein grand complet to beti Tindika Lokito na ba bill motuté to beti c'est maintenant toke Londres toke Angola matuda mandangi ba to zongi toke sur Londres de ba faire batikali na JDT na babindombe bakesa le babindombe toke na été JDT ferré bill faut ba kita sko Paris ba ke lo sala le marquis na bango baya kipe so tsa kinga ipe na nani na chéri chéri mokata chéri mokata na za kipe wa quel chéri ya disi siko na Londres ona tango sikoyo to na hotel moko ngana na chambre moko na chéri sente quand il chambre moko na chéri sente na mona bila ipe wa pe à côté de biso nini après Angola bino pe suboke Londres OK Londres toki Londres liboso toke o totika ibabindo tozongi toke beta Angola ka funfu tozongi suku toke deuxième Londres OK ndesko na moni bila yi abi toki tana tokuta na présence na ça après ça va tout un petit peu en tout cas na nani to me faire na JP Minda na quand ça va présence ali JP Minda ba to même toke le hotel moko to le solo to bimana toke na Tottenham to comme na Tottenham wana to fanya na bar moko to meli to le voilà moko désolé bandi nde to ka bon voilà bi pour rien tout ça la makambo na biso pour payer photo que de France biso photo tikalawa présent yo ferry to yo ki pe fait bien encore rien de va boye to kende to ça la makambo na biso bozo na bino kine souté tala kaka biso tikalawa to ndimi pe to yo ki pe tant to zongi ko hotel na na chi tout temps c'est à tout yo o zonga bi ko zonga bingai nana ki maison mère nana beta mwa mingi te ba poto nanga mi balé fonda za na maison mère na bité ngala ko linga pe maison mère non chéri abisa ka loko yo pe okende te ngapela okende te to kanga ba téléphone siko tie ya komo kita ko ngana ki hotel moko pembeni na prise boy biso na chéri to zo ka chambre biso akité akepa prise vie ba mise ba koke ma vie futa biso ko ba futa ki na biso te et comment que ta moké photo songa te ko yo ya como singa chéri chéri yo so na posa okima kima wali boma yo ya vuma ko to futa ka ero yo to futa ka so tumba comme so komina so ayeka fezi bato okima ati so yo okima ba moko so ne ba binga bi ko landa chéri te na segika et comme jour na ko zonga kin amona ki bato ali boso za ngai na chéri na ba valise na biso te weka sutuka iba ke chéri ok ezandenge ça fandi pete muke boye to mona bateka bakomoya baiboa bajitwa bakomoya na baiboa bakomoya tito zeli era checking ezoko ka to kotina biso te to mona faire te
tomoni bilité tomoni JDT wera moi non ando esama comme ça comme tu na tam so ba na rapport comme na rapport c'est king salvé pe to ko mona sko flama eko ya ta flama yi aye wera fandi c'est ndé za boye ba faire ko ba boya akuma benga biso to côté na vie ba pété et est-ce que Boubandé penza ko se retrouver pe na maison mère côté finance parce que so total bien par rapport à histoire et loko longola e bango ezama ba finance ça va moment on a biso to ya kisika mais biso ezaki kaka nde to betaki wana ba futingi mo moké mais na poto na maison mère succès à danger quand nde to komaki wana bato bazo kabela bino bokende bo bakabela bino ozongi vivant na kingoma vraiment occupé kutu teso ndenge nini tam susu mbongo yo zui na o ba pesa kuno moni ko wana ezebe c'est ça mais police to kaka eloko moko we ensemble atuna kayo entre guitare na lopango na pesa o nini na guitare na lopango yo pona nini ça va so botalement bien na pona ke eloko te mais na ndenge mission solo il faut pona guitare yo pona ka elo te praise na lobaki praise ya ça nga piège piège on a ça qui ezaki tango pona lopango coré au boy guitare ça va na so lopango mais tika na makama musique ezaka bien te na ndeto ebela on a ba miki to mona vraiment ba grand musicien ba pêcher loko na eloko boatali aponi loko na musala mais biso loko traba congolais tana bien son de guitare ba to ba mona ngai mystique mais na biso yo talaka bulonga na sali so pesa ngai lopango zai so pesa oyo moni ke ekokai na nga et parmi babiloko na mibala pesa ka onya pesa ka lopango to pesa ka eloko moto ba pesa elo monta pesa yo ezaki nango otobenga na nini moi ambiance yaka na moi ambiance mais à part couper sa guitare on a télé ngi bateka pesa ba guitare ebela sombela kanga déjà na ba guitare ebela on yaki nango pona pofula ngai ko sa mo makamoko ko bimisa et parce que après on a ndé toi ki omone humilité o ekolongwa maison mère est-ce que to mi tout na kolongwa no maison mère ezaki parce que wera prometa ki lopango somba ngote guitare pa pesa yo te mutu mususu amona loko saka na esprit na te na umela ki na ngani wana ezaki ba 2000 ba 2012 te 2012 ngana yo longa 2017 yo longa 2017 ezaki to ibiango bongo tango bando benga ajani yaka nini lopango ça va ko la pese sele la biloko ana eza makamwa wenge eza duza wenge po pesa bato mwa ambiance mais ko tshona motema tende ba ba grimace eza ba grimace ata guitare na pesa ça sombela ba guitare belé déjà ka OK surtout que pour toi guitare au joie la guitare mais nini ça ki olongwa maison mère ça va kolongwa maison mère eza ki tant que na Angola to ko zonga Angola suka oyo natalaki ke ngai naza nanu na banzembo pe belé na umela ki déjà ça qui déjà 16 ans na moins que faut continuer pe ba petit na ki sala makambo na ngai carrière solo na ngapo na sala pe banzembo na ngana kotisa bato bayoka banzembo na usala on comprend eza teke na longwa ki po makambo na longwa ngai kaka to kana ka déjà na ba mise belé kuna futu sa makambo bolingela e boule l'orchestre tezaka comment que to beti pe ba mise boza mystique bon orchestre mutu me bolingela e boule vio biso photo créer ba na biso to kwa to bula ki ka bongo na ndenge pe to umela ki biso umela ki na bon ka ki bosa chemin na bino to sa moi ba chemin na biso banzembo tam so mona ocha nzembo moko après 2 ans 3 ans netinga na chaki chanson moko na moi siko na composer banzembo ezebe siko na bimisa mukolo nini etina na ndenga mabete ndena longaki na sa makambo na ndenga propre OK c'est que muto penza bosala ne pe alikopa mingi ezaki lobeso po après kolongwa na to ekomona ona lobeso bosali pa orchestre na bino bo l'équipe Papa Pimboma à qui je salue déjà bo l'équipe Papa Pimboma et bo beta pe live na bino tout ça là c'était bien mais problème ezaki on a tolina to longwa biso tout ndenge na lobango chaque fois to longwa miel eboa Olivier ngai Lobeso. Mais on a beau panzer orchestre, aussi si peu maison mais en miel, eboa, Olivier, Lobeso. Bah monsieur peut passer qu'on est belé déjà ça il est. Mais ça qui est belé t'as les marqués en ça qui bon côté. Comme qui to longa bon ça fait ça ma musique ya. OK. Fa to longa bon. Siko tango na no Angola na bi na kele sou maison.
bando bon parce qu'on a comme travailler pour jouer petit moto azawana neti doyen wana ya zaraki ti lelo ya zali OK ya ko yana ndako ebo anani na zo ba petit nga mosusu akenda Abidjan bokila ba standard to bandi mouvement na ndako na wana do beso azana akenda kimbanda ka pour voyage to kena ngola azana suspension akenda te sikoyo do beso bingai viendenge nini kuna baibo bazo ya te na bite babona baite to benga baibo baboya te to c'est le disque bima pour to ya kambala moko do beso TV to banda kama na biso bango so bayokuta biso nde do beso aye to bandi makambo nde ko to mo na TV so tant to mo e como pesa ba mo ko baibo bango benga to ya ko do beso alinga ki soute ali te vie par exemple to so sale lo kona biso lo beso kalele bango abi to so sale lo kona biso to umeli nango to mo pesa pe to kepe kolezi to zongi to comprendre et donc on a vision qui est déjà bien bango ba umeli ce que so ba yeba uzana to boy na biso ba yate est-ce que ba uzala banani ah vous comprenez na mo mouvement to no sala nga bangi ba changai administrateur la bango président la bango on a conduit pour bango ba petit OK et nini ce que sala ki ke boka bwana la lobeso pe pour après to comme on na lobeso comme on le kana ba télé koloba mabe tout boyela kinini pe to wele lo gote na lobeso ngana wele na lo gote lobeso nde a yebisa nga biso mususu c'était dimanche moko boye o ya ba vote na mona bona fani ndako na mo numéro il na téléphone sonné a biso nga ive na na rapport na zo voyager na ke Uganda na biso kende ku Uganda kaka mbala kata boye biso nga TV eza brisque comprendre même ça va bon voyage ça ka bon voyage ake moi fait moko boye ba bengi sinanga moko kana na Uganda na Uganda tana tika na pe mais pour que le Uganda faut ça la formalité au banda voyage ko bon ça on peut ça pays étranger vous comprenez c'est que bon ça qui on avant et puis c'est pas grave quand que ça une semaine to solo li ndai ko ile kina ngo bien fait kama dans une semaine à zonga nanga pas dans une semaine on a numéro ile kaka mo benga ou benga zo le kata sans pe ko yake bakanga do beso bato bakomoka bakanga na Uganda menga to banda wana to solo na yete ti mo ya lelo contact ezaki soute comprendre to wela ilo gote tina ndenga tikalinga na kombeli pe masolo na ngai ta bana moma ekokufa te na ina ba producteur na ba olebi koko bando simba orchestre ti to ko zo ba les Nico Kingelesi les puissants do mona matisi su makambo et tina yo ka lo beso azonga ki matata la tinda dia ziki akemiki mais bon wela logoté mais pourquoi atakaka yo bozara maman ba rancune mo et yo mona tenga tanga comme on a mais pas tant ba guerre froide na bi problème sur les ni oui au moins ko sala il faut sala la sagesse ya la petit nga za mo na sona na lobeso te et lo kweza kiti et na ikina na petit moko azaki awa aza porter parole Enoki petit wana sikoyo balekaki na bokila na TV wana lo beso ayo kana ka su TV ekole kata ba 200 300 la TV on attend on a fait émission batuni na bi so batuni lo ba ke lo beso to za kai baloni na mona la TV quand bimi libanda monika ba to internet o bazaka ya ba polimi makasi wana ba mono bana lo beso ndeni petit akosi ya bitu folo ba bosa la kombo no futi ya polimi petit bi afingi lo lo beso azawa asa ilo côté asa que vous comprenez na pe na idi makambo moto ça va zongi na émission natala ki o basaki na TV pas toni ko le kaka bien ndena isa bango ke so batangi lo beso akenda ki so zongi to ka biso ba alo bibi ya TV bien na landi ele ki des jours na mona ba petit mo ba le beso ba bivi petit afingi lo beso ma bien na TV na bi na TV te na internet ba yinga image oui ça nga bente na tali petit na bimi comment yo kofika lo beso yo kokanga lo beso ngana tinda ufika lo beso mwete ebimane tinga na finga lo beso ah OK ogangela kaye akangela mabe pe na fait cette suspension OK et le beso n'était pas au courant que suspendait par rapport à Antoine nina nataki chef d'orchestre bokena na bibi tant que ça mission wana mususu bazo voyer ka lo bal bilobela so ça melaki no azo ba non c'est pas bon lo beso ça ngani po bofinga bokabwana pe na kimia mbana moko bato na yebe batinde lo beso pe amona lo beso pe wana assez déchaîné kanga kanda papa
Mais nga so na cette émission moi natanga kaye normal. Et na émission oyo na sûr que aotala ngo po atala pe be émission s'il faut ko passer un message parce que na moni ezaki pe na incompréhension. Moi mal entendu. Vraiment eloko nga na yo ba souvent silika eza ya ba petit oyo tozana bango mosusu aza ya kiasa du jour yo yebi pété. Nda moni fie na ngati nda bato babenga nga bafinga nga. Na yisa bato ngai na fin na tinda moto te ça gère nga pété tinda moto fin. Là j'ai nga ayebi yango pe bien. Mais soit considérer moi à moins on était zaka douze. Non, considérant mais en tant que vieux au cours sur la peine petit na bilan petit ezaki boye. Mais na ça ba émission na loba habité eza boye na civique la petit wa. Pe bato na muso ba mo lukaye ba beta ina. Na yeko pesa ke bo beta mona so bo beti bozo problème. Mana mukutu ke bozo image wana kwa tangi kombo fuma lo beso. Finga fuma tangi kombo lo beso. Bosana so de so ya sali plainte. Comprends? Mais bobeti akufi bolu ke la paix lo beso problème na binu pe bozo problème. OK. Dina bomba moto ya ba sili petit wana pe na pe kolongo la pe na akenda na. Ah d'accord. Et lelo déjà toye pe awa to kutio na groupe. Est-ce que ça a même groupe wana bo créer qui na lobeso? Groupe wana kata Lumbe GDG. Lumbe GDG. Eh! To bakisi force de frappe. Comment tata komba na fweza lobeso mutapesa kiao. Lumbe. Eza Lumbe GDG. Ah OK. Les descendants de Wenge Maison Mère. Ah d'accord. Et Lumbe GDG ça évolue comment? Est-ce que bozana beau préparer l'album, boza na studio ni vraiment bozo sala parce que depuis le départ à l'obeso peut tout le monde a payé que Lumbe on est ka moi genre façon hein. Au contraire ndé Lumbe mataki susu. Et matali susu. Pourtant tout ça qui est le monté mais na fali ba jeune ka na sa chanson moko na déclic et vous tu ko le capé mingi. Moi promotion de ça qui bato mona ngo orchestre beza ko fanda ndo chanson ezala qui ya orchestre ya Lumbe to ya déclic. Nje mona ngai na benga eza compétition musicale. OK. Compétition musicale na ko soit déclic. Mondenge lutumba no sala. Nje mona ya bengi pepe kale et pe oyembi ba mission ya mouvement pe ba yembi. Wana album nanga. Na ko benga pe na fandi bo ça fa na bia chef na biso ex chef na biso Chetani Gola. Yo reconnaîtra quel sou en tant que chef. Oh, mais avec chef on a biso, ex-chef. Même membre qui chef d'orchestre faire on a battu pe ba lobela ngote bo battu be pe ba linga yo ka ngote. Mais pourquoi ba yo ka ngote azaka chef? Anda ko konza biso aka chef na biso. OK. Faut qu'on dise meloko nezaki azaka chef na biso. Bato so ba bi ke faire azaka chef d'orchestre à maison mère. On envisage à peine un jour au ça la featuring na. Ouais, pourquoi pas? Ba bon chanteur ni ba Chetani wana. Mais juste là on komika chanteur te. Ba chanteur nga. Komika chanteur te. Esi na yembi na belo mona sali na ese kala te bomona ona yembi danger lokola lokwa kanza na yemba danger. Lokwa kanza. Lokola lokwa kanza. Naza impatiente fo na yokango. Ko yoke lokwa na. Na yokango. OK. Na yembi lokwa danger. Quand on a ko katela yoka parti, pour ça le clip nango. C'est sûr. Atindeli yo. Imak soit parti wana police star otinda otiango vraiment na bataka yembi lokwa kanza mais c'est magnifique. Ça va to bani makamo lelo te. Biso ndeto yembi ça va chanter. Et là qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est quoi yombe to ça boy to ça c'est ici. Aussi si déjà. Te tikali biloko moké. Tikali ka bantembo comme déjà on a bisanga 10 chansons. Ba jeune qui peut c'est ça l'ami. 10 chansons. 10 chansons. Deux jeunes qui na 8 chansons. OK. Tikali 2 chansons à Tata Studio. Photo vidéo, ndeto kende boye. Ba clip musu ya jeune qui to banda. Ah d'accord. Clip musu to ça na côté kuna. Mais ça na comme disque mo. Côté mon côté nini? Na zo kende na orchestre. OK, ndapi? Na kende na orchestre na miki. Na poto. Ah bon? OK, c'est yo. Lumbe zo kende mbala. OK. OK, c'est Zali na mikanda na nyonso détail bibiso makambo. Et ça la bien et ça la bien. Mikanda na sambuza na ngo boza nani ba pesa bino cop na ka ministère, ba pesa bino cop na ba production ba koya. Ko boza mikanda. OK. Compagnie ça. Et date a sorti album non vous fixé té. Ils en est décembre.
Na décembre décembre kaka. mais topé sa date karaté mais ça décembre. Ah mais décembre on a moni za trop matata. Te mushinga. Oya maman na 10 titres wana mbama ko. Mushinga ko beza na somo te na wezo bima. Eza ntembo mushinga ko balisundeni nzambe na. Mushinga ko ba on to benga vungutela. So yoki yango mais génie gona somo. Vungukela. Vungutela. Ozo vunguta bango. Siko bozo intimider biso de na titre. Bon to c'est la note. Mais so yoki yango pe. Ngo bando seka kaka yoki bando seka. Eza somo. Nana mukolo ba génie kinga. Ah, c'est bien. Soki boyoki vraiment normalement muto aza akoza de cité na génie gona bus. Alors baba. Ndenge toko aboaki mais danger. Et toko animateur na bino hein. Aboaki danger, aboaki vraiment somo. Ah, tozela tout monde nango to binango na décembre malgré non bo fixer date ouais décembre date to pesa karaté surtout si ka clip le to pesa date ouais bo pimisa déjà date déjà toyeba po to lobela kango déjà et ça la on reçoit date oya surtout ça émission moko ya monene comme ça sur la danger ah d'accord to ça na bango nyonso to beta ba lokwana ozo kala na OK. Et bah concert na mon abino vraiment ko beta ba concert et pourquoi et to beta concert chaque fois à chaque fois et chaque dimanche to ça ah déjà chez Major Zolo à chaque dimanche il inda ki makasi j'ai sali déjà Major Zolo Célestin na bokasi na ye après c'est biso place oyo to beta chaque dimanche il dimanche ezaki somo na ba masanga ya zali ko bayaki awa mais to beti chuchu awa mais ezaki somo ah d'accord awa biso tozanga awa ezaka plein chaque dimanche donc dimanche bobé on a système en concert en répétition théâtre 3 d'entrée et tout ouais ça concert moko fo bato oui au consommer OK à part on a tout beta ba crème ça ba béni les visionnaires ouais ça plein craqué na beta qui clairement c'est ya inde toi na beta vraiment na beta comme ça les salama ah c'est bien le quoi vos actes chaque semaine biso to zakaka to zakana activité chaque fois ah d'accord bato ba se plan orchestre ndenge ba yo kaka orchestre bato ba ya vraiment et répétition eza public to bo répéta quand en coulisses répétition to za boye to bandi boye quand bato akoma kokota na mwa bassoir wana desko batelemi esanti mois demi na mais to fanda ka boye to zo bongisa nde okuti biso to zo bongisa nde répétition ya police Aigle Royal Koloza la babi force wana zalara moko na Bruxelles moni Polystar les to solina Polystar c'était un grand plaisir pour moi de recevoir yo. Là, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Ceux qui ont un message yako passé, tout est là pour mélomane, qui retenir na place na compte ya Polystar. Voilà. Ça va on arrive ça va fanatique. Bo tia mutua wa boko mona vraiment bo pesa confiance. Naza lutumba na ndenge ki wenge bo ka banzembo ya danger bo ka ba générique ya danger bana poto ba Guilin Kidumu ba V Valentin Vangus ba Babashima bre ba ya Majan ya Marie-Jeanne Comte ba Junior Loboko Junior Mongongo Union européenne yo yebi baza ebele bazo c'est l'album ba Dodé Voisi ba Cœur de Lion bazali ba Aigle boss bayibi makambo ndezali ba Cœur de Lion to ça ba te belé ba Trésor Lombole na Angola to ba te belé au bazo de la mouvement bana Dubaï toujours ya kuna toujours oui sakalate les ala somo na Dubaï wana to au grand complet ça va numéro na ngezali plus 243 99 24 555 95 so bobengi bozwa ngai moko waza na contact na biso concert ba fête to betaka makamutu mutu soye to solola eleki na bureau to sololi toke betandule bozala de cité na ilumbe GDG force de frappe na pesi bino nyonso mbote mokili mobimba bofungala litoyi bozala décembre boyoka ma coréen Kinshantine avec ilumbe GDG boyoka maboko boyoka milangi boyoka ba mingongo boyoka ba danse mais ça sont. OK, prochainement toko yawana pour na kozwa ba musicien et tout pour faut bayemba et tout et ça la bien et ça la un grand bien tout ça là vraiment
Merci beaucoup, Coréen. Merci. Merci. Grady Mayala, Yebisa, Imak Makengo, Mote Maya, Priska Ombake. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Yaye. Algérie, Yaye. Ok, merci. En attendant la prochaine occasion, portez-vous bien. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, j'étais moral. Oh, c'est toi, papa na Marcia. Maman pasteur Sylvie Eboro, Sylvie Kotoyo, n'a pas point faible. Un seul rendez-vous à Paris à ne pas manquer, c'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas, achetez vos billets avec l'artiste présidentiel, héritier de la musique africaine, la Punga Moto Natebi. Godard Montemona.